na kati okovo boza punition na pesio parce que onyoko linga mingi ba plante ba kabelo via kabelo sili à partir de l'eau via kabelo sili loko na kati okovo boy na pema parce que na nyoko mingi moni ozala ka mosi kitoko bonyoko la biso na ba plante pour na nini kasongo bonyoko la biso na ba plante pourquoi tala nengo komi mosi kitoko belle créature yo se peut tenir na kati okovo oza mosa libala femme soyez soumise bible le bagi femme soyez soumise hein tala nenge kovo simbio tala na kitala tala siko nengo zabo fallait kunde na cha huile kovo libengele Faina kita mo muketi. Yo muni na kita su muke zonga boye. Non nini. Hein? Siko ningo za bokum kitoko te. Ba utuba kulula ote. Na lobi boye. Okuvana na kovoti 2021. Parce que bonyoko libiso mingi. O kabelo, o plante, o nini. Na pema nanu quand même. Ba tutu faut ba un exemple. Moi si faut ukata ka kovo. Yaka, fora la porte, voilà. Fora la porte. Ozo ki manini. Ozo mona te batu base kovo na yo. Siko moni kovo ninge za boye. Et ça dure bien. Il faut kovo. Tala ninge sa lo kitoko. Batu base pe na kovo na yo. Et puis, aux aramons, mon tungu, ben, yo, doit kofi. Tu vas la kofi de. Eh, nzambe na ngai. Na kati okovo boy pona pema. Bonyoko libiso mingi o kabelo. O plante. Mais ça lui va bien. Seconde za boy. Fini. Donc attends la kovo za kitoko. Tinga na kati epona kitoko te mutungisi akabelo leki matin midi pourquoi o kabelo o plante o boy non bana basi nyonso tout bozo exemple yango exemple à suivre yaya moko zwa tondeuse luko kata madame Kovo to lembi bino mutungisi leki et puis moi mutongo pe ça lui au bien fallait na choba coin ozo kimanini Kovo libengele siko